ezali mabe mais soki mutu oyo ayekoli makambo ya molimo malamu akoyeba ko distinguer ba message wana tana mara mususu o mutalingi musala mutalingi ta mususu azwa a créer véhicule mutalingi asala soki nini tout au mutalinga sala je sais le bakini tout est possible c'est ça mon rôle ya ba maître spirituel o ba marabout o ba nganga ezali ka pona ko aider batu mais batu oui ba aider. Merci beaucoup, c'est réel plaisir de me suivre dans votre chaîne que vous aimez beaucoup Concept Touch. Nabi que vous a tellement ébélé au bolinga kabongo héritier Ibula Mouyaka na bango nyonso après jo poster par le baraté eza héritier Ibula et puis aux yeux Richard Mwini Bakoko ya États-Unis, pourquoi pas à Audace Milandu motema ya maman fille Milandu en tout cas maman o abete la kabiso masola kitoko ya vie en tout cas na pesi bango ba mbote. Je dis encore merci beaucoup na bandeko nyonso Oba soutenaka héritier Ibula Mouyaka na bango nyonso. Je dis merci beaucoup à acteur Rugel Samper homme vrai, pourquoi pas mon vieux Adricha motomètre Bebazi Beba Tchafouin Omona. Merci beaucoup à mon Konzamboka le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Quant à moi héritier Ibula, je reçois pour vous, c'est un maître spirituel, c'est un maître coach mental. Coachaka batu mentalement bandeko nyonso bayibi balandaka ye partout na ba chaîne tellement belé mais tu comprenais qu'il était à limoi kaka boy to mona ga lisusuté parce que to moni internet c'est koti bulu ke ba pratiquant ba komi tellement ébélé on héritier ibula na lobaka ngana na ba pièce contre pièce toyeba est-ce que bato to ko mona na ba télévision baza ba vrai pasteur baza ba pratiquant baza ba maître baza ndenge nini yango héritier ibula na poussa na rapport na kopesa bino ba vraie information. C'est pour cela wata soza d'accord nanga fongola nga vraiment na invité nanga mokola lelo que je le dis directement bonjour Mwali Megege. Oui, bonjour. Bonne santé. Santé malamu kimezali. Kimezali. Oui. Makambo ekende. Oui, Marambozo qui est malamu, naza positive. Marambozo qui est bien, très bien. Voilà, Marambozo qui est bien, Marambozo qui est très bien. Bandeko bako landayo, bato kochaka na musika, bazu vraiment temps belé, balanda ko li susute na enseignement na ya kitoko, o pesa ka bango na ningo kochaka bango, ba mona ko li susute to linto yeba, o kenda wapi, ozalaki na voyage, to zalika na Kinshasa, to santé to ni. Nazaki na déplacement mais normalement nazalaki na ba concentration on nazalaki nango ko arranger marambe belé et puis même marambo ya vie privée. C'est pour cela no moni pe ba recherche mosusu ezalaki parce que kozala mettre ngela xate ke o suki bongo na ba recherche il faut continuer ko sala ba recherche parce que univers ezana ba surprise et belé même nature ezana ba surprise et belé donc il faut ko sala ba recherche pour na se approfondir vraiment au côté vraiment makasi na kati ya makambo etali mystère donc c'est ça c'est vraiment ba recherche na moment o ngana wande komona na te nazaki kaka na kati ya ba concentration puis ba arrangement masusu ya vie privée puis ko sala ba recherche masusu. C'est pour cela no moni ke nazaki mo ata embelé vraiment na bandaki ko mona na te na ba activité nanga tel que ba mission de tout ça la rapport donc voilà ba recherche au bande ko sala ke ne ko consulter bato tonini non oui, autocoki, consulter pe mais normalement nazalaki na kati ya ba
il y a la concentration. La recherche sur les alliés, que tout ça, là, à partir du temps où il y a des études, tanga babiloko mususu na ba livre ba ni tout ça nyonso niza ba recherche comme poko consulter pe mutu mususu pona ko vérifier oyo peut-être oyebi pe donc c'est ça donc na sens wana. Voilà, merci beaucoup na sens wana mais to mona ki na temps Ramadan bobo mana yi makasi. Bon, nga vraiment ce nazo les cana na bazaka vraiment na makambo etali ba religion te na les cana eta que religieux mais na les cana qui est maître spirituel oui et puis coach mental donc c'est ça na les cana na forme on a pour peut-être ko révéler batou et puis ko enseigner batou makambo etali molimo oui c'est ça makambo ya religion wana bon wana il faut ce qui oyambi religieux et puis au tuni bango mangai naza na basé pena mingi na kati ya religion te oui na religion oui na participer à na ba activité à religion en fait que tant toujours sangana bongo toujours ko sangisa ba fox ba énergie et grégor pour na bit mo quelconque na air mo ko pe na kinda pe ko participer na kati ya religion et na ni religion ngai islam wana za religion nanga o na bandi kotanga makambo ya religion puis développement nangai et puis na komi kotanga ba makambo susu tel que le la ba science ba sophologie ba tout ça ça li que développement nga lelo ningi na zali mais wana zali religion o na bandaki kotanga makambu ya molimo et puis ti na yo ko sala ba développement mususu mais wana vraiment na zami placé te pour na ko solo la wana bongi soko ya mbi bato bazo basé car na makambu wana otuni bango puis ba ko répondre. Voilà, merci beaucoup en tout cas so to yambi bato musu ba ko répondre moi limi ngeke to yeba que no coach mental o azabongo coach mental a coach ka spiritas na nenga mukete mais to luka ki e poto sola makambo mais le but est makambo na vraiment à côté à kango vraiment parce que aza mise à côté donc yaza plus aza basé mais na spiritualité mais bande en tout cas to zuye boyo ti réponse net to luka batu oh vraiment baza focaliser na makambo na domaine net to poser ba question parce que ba te belé ba se poser ba question ba ebité ba musulman baza batu oh baza bata din batu baza respect batu batambo na droite mais au mona makambo les gars tout balusaki batu moi mitu moi les mégege neng to lobaka ka harmonie mais différence ni entre bino ba pasteur ba maître ba spirituel bon et différence et izali muke côté ya ba enseignement les alliés côté à enseignement et donc il n'a pas pratique des différences ils a côté wana mais normalement n'a pas pasteur bango pe bazo pratiquer mystère dans la réalité donc le baké différence ezalité bon différence ezali nini différence boké sénéros à la kaka na connaissance na connaissance bango tam sous connaissance na bango bazo basé kaka na nani na nani na corps na ba corps mususu et puis na spiritualité bazo sala en globalité bazo englober tout zomona alors bango peut-être tamsu bazo suka kara na ba réalité moko boiza tamsu na ba corps physique mais bango bazo c'est limité alors na et puis bazo coder makambu ebele mais na spiritualité bazo révéler makambu nyonso tout et puis tozo sala pena makambu na réalité ningi makambu ezalaka bango siko mingi bazo sala côté ya ko diaboliser forme et nani
courant mususu ya spiritualité. Entre temps bango bazo faire limiter batu. Ma réalité na ba pasteur, na ba maître spirituel, na ba benga banganga, na ba guérisseur bango nyonso tout bazo sala kaka eloko moko bazaka na kati ya spiritualité. Problème ezali wapi? Problème ezali à partir ya état de conscience ya batu. Ozomona bon ezala même ate pas ba pasteur ce qui mutu azali développer te na ba état de conscience na a kozala kosala ba technique wana na forme moko ezali négative et puis a ko CV te même na kati ya ba spiritualité o ye moko azali kosala mais na kati ya makambo ya spiritualité mingi yo bazara na spiritualité bazara batu oyo ba CV na ba technique ebele et puis na ba na totalité nyon surtout ya schéma corporel soit ya corps ya ba corps na biso nyon surtout mais bango mingi bazala limité zomona pona nini bango bazolo ba mingi kete makambo nyonso bango basalaka bango baloba kaka nzambe tozosenga na nzambe tozosala boye. Ok, ezana makambo mususu oyo ezali ke bazosenga na nzambe te mais bango bazotia bato na illusion ke bazosenga na nzambe. Soko bazosenga na nani? Bazosala kaka makambo oyo ezali ya mystique nde bango basalaka ezala même ba pasteur ba utilisaka mystique mais ba révéla ngo te pa ya bato. C'est pour cela au monde que pasteur ofanda ba osala bilo moyo komiko ezolekela bato le to komona ngo même tana ba église au monde pasteur mo ba sima boya na ba mai boya na ba boya peut-être na poudre boya na mouchoir ou asimi mouchoir sura tie boya bato bakoi ne surtout ezali mystique. Zomona ezali mystique mais bango ba expliquera batu ke ezali makambu ya nzambe. Non, eza makambu ya nzambe te mais ezali makambu ya mystique nde bango basala kapé. Mais oui. Eza makambu fongola ko batu ba rolanda. Ezali na ba technique ebele ba pasteur basala ka mystique. Alors, tant que basenga zopesa batu ba mai, le to komona ona ba église ebele ba kozwa mai ba ibisi mutu yaka na mai, yaka na mafuta, obino no tuwa na ba mouchoir. Tuwa na ba sala kanyoso tuwa na ba église ebele, ngana na ba ndeko mususu oyo ba participer na ba activité ndenge wana pa ba pasteur. Alors, ba senga ka bango ba mafuta, ba mai, obino no suboya na mai, obino no suboya na mafuta. Biloko bango ba senga kawana. Tant que bango basala ba pratique eza fétiche. Eza fétiche. Eza fétiche ezali partout. Batiaka batunde na kati ya illusion. Et puis so total na commencement, to mona makamwana nyonso tout eutaki à partir ya fétiche. Na diabolisation na bango nde ba komisa yango kete nzambe boena bo non. Réalité ya mystique. Pona mutu azwe loko pona mutu a transformer makambu même na vie na ezo sengara ate nzambe li mutu fo asala yango te mais oui nzamba sala nyoso bon net nde to fandi boy soki mai moko eza peut-être na kopo wana so ngala bi peut-être na zwa mai wana est-ce que fonga na bando sambela nzambe pona peut-être ngana zwa mai wana na mela non il faut ngo esenga fonga mona zwa nani liboko na ngana simba mai wana na sa nini na mela pona bando sambela ta lelo nzamba melisanga mai tito comme nani na fin de l'année oyo atame to betata 10 ans jamais nzamba roya azwa maya na sanya melisangai parce que eza biloko mususu o eza nango apporter à tout le monde eza la transformation à vie à mutu mutu ko faire transformer vie nae na ndenge nini yembo parce que batu to balela rapa nzambe lelo batu oke na église ba yo kosambela parce que na boite ke batu ba sambela et pas ya nani ya nzambe te ke na peksa batu ke boko sambela te oui batu sambela mais ko sambela ezali gratitude somona ezali te ke ko senga ke salelanga boye nazana musala te so zana musala te ezali na ba moyen o mutako ko zwa musala c'est pour cela même mata Jésus loba que tout est possible hein
eza na mamwa ke mutogozo même musala mutogozo même atazangi libala comme ote nzambe pesanga libala non nzambe opeso libala ne so za na besoin libala ko créer yango soko ebi ko créer yango te batu bazali oyo ba CV na kati ya ba na ba potentialité soit na ba pouvoir être imazali na yango ozomona ba kolakisa nde misala obiso biso tozana ngo yango wana tozali pona ko aider batu mususu oyo ba miebite onon ba CV te onon ba zu éveil te onon ba miebi na nute ba capacité na bango te soit ba potentialité na bango te ozomona c'est pour cela ils ont la même biso ils ont la même na ba courant mususu benga ba pasteur banusa bango nde balingi ko révéler batu makambo wana te nyoso tu ba loba kaka ko senga na nzambe mais na kati wana omona ke baso sala ba technique ba nyoso sala ka molimo azoloba bona bo tous ces ba technique mystique ils ali ba technique mystique et salamaka partout ata na église ata wapi bazo salela mystique ba bengi science bazo salela yango à part nde ba diaboliser bazo bimisa bazo tia kombo ya nzambe liboso même en réalité ni osona ezala ka nzambe ni mutu asala kango te c'est pour cela mona ba pasteur mususu o ba zuno éveil pena makasi to mona kete bango ba osala nini ba consulter quand même ba maître spirituel mususu pona osala nini ko senga bango ba technique oui ba pasteur vraiment oui nazana ba oyo pe ba consultant ngai ba senga te non oizali média na ko citer ba no ba tuté mais na yebike bezana ba pasteur ba c'est belé au mona kete nano se développer makasi te na kati ya marambu ya spiritualité mais azo senga aide ke idengai pour na peut-être tant mususu commander ni mutu azwa ka guérison commander ni na kosala ba miracle na église na ngai bazali o ba consulter ka ba consulter biso expliquer que non neni na kosala ba miracle na église neni na ko ben na ko attirer ba na église yo na ba système opesa nous sommes nos choix ceux qui mutu alingi qui était ko attirer batu et sikazali mais ils ont la forme morozali négative ba attirer ka batu te pona batu ba ya kaka ebele epai na yo ezala bango rôle na bango ezala ka pona ko aider batu ezala ba mystérieux banganga ba marabout bana rôle na bango ezali pona ko aider batu parce que bango ba CV na ba pouvoir mystique ba ebi kokota na contact na ba esprit wa ne ba pasteur non ba maître spirituel mais ba pasteur bango na ba bien na kati ba enseignement na bango bazo za la mingi limité même na connaissance bango za la limité parce que nyon surtout même ba ko taper na contact na ba esprit mais ba ebi ko différencier te ba esprit ba esprit positif négatif côté wana vraiment bango ba za na difficulté côté wana par rapport ya ba enseignement na bango ta que maître spirituel ya on est na zolo ba alors qu'on a côté à pasteur bango bazozala na moi na confusion côté wana parce que pasteur a rosa la ba technique wana oya kiti wana na oya zo révéler azali a rosa la démon mais pasteur a rosa na difficulté à ko détecter te azali démon OK non mbangute to que malem mais pas ngape na comprendre bato ba olanda ba comprendre mwalimi gege pardon pasteur a oki ko détecter démon te pasteur azo koka ko détecter des mots d'abord ça en mensonge alors démon akoki koya c'est pour cela tout le monde a quitté ba division aux alébélé même na kati l'église au monde papa ini même moi na e pona ni pasteur ebisa kelo kwana moi sina mobali bakabani pona ni pasteur ebisa kelo kwana pona nini be esprit bazaka na ba expression na bango bazaka na ba modalité na bango ozomona donc alors so muto ebi ba expression ya ba esprité oyebi ba langage ya ba esprité okoyeba ba monde ya ba esprité pona okoyeba ke esprit azoloba o ba monde ya ba esprit okoyeba yango te ozomona ba esprit bazali na ba monde na bango o bayaka bazali na ba esprit bazali négatif bazali positif bazali sko celle que mutu o a pexé makasi o a creuser makasi nda oyeba ba expression na ba modalité ya ba esprit akoyeba ba langage na bango o aye na message o parce que so tali même na kati ya l'église bazo basé mingi na kati ya ba prophétie
na ba prophétie au mona kete nzamba lobi na ngaboye nzambe alakisi ngaboye pona yo nzamba longwala musala wana kabwana na mwasi wana za mwasi vina ote mais oui to lobi te ke omamba lobana ba kosaka mais ezalaka contact yo bango bazwaka mais soki oyebi siko ba expression te oyeba kete esprit azopesa message oyo akoki kozala démon yo koyeba te alors message oyo ya koyela wana yo komona ka eza angelu mutasali nini alobi na ngai alors tangu batu azwaka ba prophétie ezalaka kete batu bafungwami état d'esprit oyo ezalaka na nani na kati ya mutu eza ba dimension spirituelle moko boye oyo ezalaka ekomi ouvert epai ya mutu sikoyo soki mutu ba dimension wana efungwami nde ba pasteur bazalaka bato belé pe bazalaka ndenge wana teke bato belé o amonaka azoka ba prophétie ezali ba capacité il y a être humain mususu ezalaka ezala kolala mususu sa nini efungwami babenga ngo ba capacité extrasensorielle zomona alors ba capacité na soza ko fungwami ezala kola antenne ba tie neti voiture nyo sotunde ezaboye ezali na ba voiture nyonso nde eza na ba radio nangoti mususu barota antenne mususu pe barota antenne te mais ça na radio alors que soki batie antenne alors au mona kete bandi kozwa ba chaîne bandi ko capter ba chaîne ce qu'on a ba chaîne o ezali ko capter wana soki mutu ayebi ba différence ya ba chaîne te ando karabi te ka chaîne ezali ba sase tangu yé ba capacité na wana dimension spirituelle na tango komi ouvert o ba bengi capacité extrasensorielle tango komi ouvert donc ba formation no sozo yamba yazo monongo kaka lokola eza nzambe po anini amitangi nanu te amiebi nanu te comment mutu a fonctionner comment être humain a fonctionner ka nzomona tango zozo ba information ndenge na ba esprit bazoyela ke ba information na mabe na malamu nyonso zo pratiquer nyonso tu wana yazo zongo kaka nzambe mutasali nini alobi nzomona alors azo révéler bato ate nzamba lobi boye nzamba lobi sala boye boma libala na yo kabona na nani na chef na yo wana azoyeba ko différencier te nini ezali mabe mais soki mutu oyo ayekoli makambo ya molimo malamu akoyeba ko distinguer ba message wana oyo ezali ya ba démon oyo ezali ya ba esprit positif wana so akoyeba ngondeni akoyeba ngo amona kete maloba nyonso tu oyo ba esprit démoniaque balobaka ezali na négativité ba message na bango ayaka nango tel que mutu azosenga mutu kete bokabwana eza déjà ba message mo ezali négatif ye fois yande na message moko oyo ya solution te pona mutu ana changer il faut bosala bo mutu ana zanduki bo pona kindoki nesila faut bosala bo donc faut atala ba message ane zoe est-ce que ça la positive ezali négative omona bango nyonso tout bazwa kango ka ba conserver ka kete ezali ka nzambe c'est pour cela nde bazoka bola ba tout ezo créer ba makambe belé ba vision. Mona côté à passer bazozala un peu limité mais mutu atangi mystique a développé makasi na makambo etali monde ya ba esprit akoyeba parce que biso pe ba être humain tozali ba esprit mona tozali ba esprit humain bango bazali ba esprit o bazali non sensitive biso tozali ba esprit o tozali na ba sens mona bango bazali ba non sensitive alors différence na biso ezali yango wana alors esenga kete biso peto CV na ba potentialité na biso na ba capacité na biso nzambe asala biso mona alors batu mususu nanu ba CV te na ba potentialité soit na ba pouvoir oyo ezali doté et pas na bango c'est pour cela ndezala kaka kia te nzambe mais eloko mususu baosalisa mutu ezali ye moko tam mususu a créer mais ayebi na ete mais azolo parce que
ezana mara mususu o mutalingi musala mutalingi ta mususu azwa a créer véhicule mutalingi asala soki nini tout o mutalinga sala je sais le bakini tout est possible voilà. Alors ezana biloko mususu senga kete nzambe kaka nde asala yango te batunde bayeba te c'est ça moni rôle ya ba maître spirituel o ba marabout o ba nganga ezali ka pona ko aider batu mais batu oui baida kabatu mais mutu azana yango mais ça dépend état que être humain à cause de la qui a une connaissance wana mais tant que tu as consulté mais état de conscience na yé ce que ezali na beta moko ezali inférieur soit ezali négative à cause bando sala ba pratique na forme moko négative et puis ce que azali pena évoluer pena ti non na CVT na ba principe nyonso tout c'est pour cela nous on a quitté o nganga o marabout o nani o abelisa wat maboma o asala kabona bonabo o asala kabona zo mona même ba passer exemple ba passer ba sala ba négativité ezali mais oui on cause à peine raison récemment tu comme on pasteur ou tu boma moi mais oui parce que au moni so talié yepe balakisa ke makambo wana mais balakisa makambo wana kana libanda na nzambe mais balakisa d'abord yé mon côté non moni Socrate aloba ke na spiritualité aloba ke connais-toi toi-même parce que so mutu a miyebi moko a CV na ye moko nda yeba ko se diriger parce que be esprit nyonso to ba passer ba loba kana nzambe na nini ba se communiquer na biso kaka na ba penser eza na be esprit négatif na be esprit positif ba se communiquer na biso kaka à partir ya ba penser ba on ba rotinda yiba ba on ba kabola o même na tif na yo so mona ba on mutu ba sala kete chef na yo ya musala abanda ko ina yo bango bando tinda bando se comporter mal voilà banda ko influencer yo parce que mutu nenga zabongo mutu azala lokola radio mutazalo ko la radio mutu azwa ka ba fréquence ba comportement na biso ya ono mona na science baloba nous sommes pas nos comportements ba comportement na biso ezala ka biso te mutu ko changer lelo afandi bobebi azaki mutu mabe pas changer lobe monike ote a changer comme bona bon donc c'est ça ba comportement na o mona bande se comporter bongo ezali nini ezali ba fréquence o ya bande ko capter ce qui a longo na fréquence na comme na fréquence so mona peut comportement na peut changer voilà ce mona nenge mutu nyonso tout azalaka ce mona alors ba pasteur nazo s'attaquer vraiment kaka na ba pasteur te nazo lo ba wana parce que bango bazo mema batu mingi na kati ya ignorance bazo prétendre que o wana ezali spiritualité ezara bango moko te ezali na ba domaine ebele même na ba courant belé maître spirituel monsieur peut ba même batu na oui na ignorance bazali o même batu na kati ya ignorance belé bazali parce que mutu ata même bato kutana na ba problème ba ni tout ça bango ba yebisa bato balobi ni kete mutu tam so mona kaka makamu na etambola ka malamu te mais bango ba koloba ni kete o nzambe bona mo mais non mais entre temps ezali état de il faut kaka ba modifier énergie na ye ce qui va modifier énergie na ye a mona sous mambo bande ko mona wana te donc c'est-à-dire il faut amona clair parce que on su mutu a se retrouver na wana ezali ba énergie ezali ba énergie et puis nani connexion o ezali na yango monde o aza connecté na yango nda banda ko vivre ka ba réalité ya monde wana zomona tel que mutumo mona kite mutumo ko souffra ka mutumo ko boye vie na ezali kaka donc bakanga kaye kaka vie na eza kaka bituma vie na eza donc ye na libala isimba raté soit balinga kaete soit misala balinga kaete marafne marchate eza énergie o azana yango donc pona mutu wana a se transformer soit amona resuma mona tezali ka ko sala état modifié de la conscience ko sala état modifié de la connaissance de conscience. De conscience. Oui. Je ne sais pas. Sur la vie sociale de Tozabo, la réalité à Makambo. Sur par rapport à Makambo, une société, est-ce que coach mental non fandibo, aux en mesure il y a que transformer mutu, azong en état normal, allons on a point, on a état négatif.
mais ndé kasi rôle na ngai yango na musala na ngai yango wana ezali pona ko aider batu ezali pona ko aider batu tel que le kolobi pasteur wana akendaki abomi bana na endo lisolo betianga tala tango tabomi bana na mwasi na minute sotolo pasteur aza na prison. Ah oui Tchabo maki bana wana izalaki état de conscience. Zo mona ende tindaki ke boma sala boye. Yazo luka obenga na bademo kuna mazoe bate bademo bazarane na mental ya mutu na mutu ya mutu. Ndo mona ki ye moko pe bademo ba manipuler. Mais oui kasi parce que yazo luka bango abenga na bango na libanda. Mais entre temps izalinde awa na mutu ya mutu. So mona alors pendant ko aider mutu nenga nezalika ko modifier état de conscience que transformer énergie na ye so va transformer énergie na hormone sous makambo wana et ça le milaité o bosala wana o bosala ko transformer mutu neta eza kisi to ezanini pour transformer mutu pour te mutu asala rabate za nzambe bon kisi bon nyoso kisi écoute ezali malamu ti kisi ezali malamu parce que tant mutabelaka mutamela nini pona bika babenga ngoni kisi oamela kisi ah ben oui kisi ezali diabolisation nde balobaka mwana kisi banitso bamiso mabe kisi ezali pona kosalisa mutu pona kosalisa mutu ezalaka pona kosala mutu mabe te omona mais la kati ya marambu ya spirituel kisi wana ezali na lingala na langue na biso mais na français babenga ngoni ni pouvoir pouvoir est-ce que pouvoir ezali mabe ezali na o ezali mabe o ezali ya malamu pe ezali mais tant lobi que kisi ezalaka bien esala ke mutu abika po mutu tanga kepa pa mutu mo babite nazwa malade ya mbasu na boakela mutu. Parce que pour na bazo désigner mo kisi wana na makambu oyo kaka ya mabe mais kisi ezali kaka pour na makambu ya mabe te mutu sikoyo anyokambi na ba souffrance mwalimu keke pardon mutu anyokambi na ba souffrance na ye aye ko simba kisi asoma mituka soma mapanga po komi kolia bato. Bon, omoni na kati ya makambo ya spiritualité toza na côté ezali positif négatif na makambo tu ya vie ndenge nzambe yemoka sala mukili na ye nzambe pe azali malamu te azali pe mabe te nzambe azali na milieu voie du milieu nde nzambe azali mabe na malamu mais faut asalela ngo na forme moko positive. Voilà. Alors, c'est pour cela même à Tabiso, tu as la spiritualité, tu as même maître spirituel, les aliments, tu as maîtrisé mabe na malam. Azana katika tuana. Mais ça n'a pas tout musus ou ba choisir na bango kaka côté ya mabe. Ya mabe voilà. Pour na sala batu mabe. Pour ça même ata mutoyer, ba ça la pratique na ye ba esprit d'abord azo coopérer na bango na contact na bango eza ba esprit moto c'est négatif ba démon nde ye aza na contact na bango. Alors démon fonctionne ezani eza na fonction négative. Voilà. Il y a poni principe na ye yango wana azana ba démon banin tout ça mais ba démon bango bazana fonction na bango na univers fonction na bango zali kaka négative mais muto essayer na ba pouvoir nyonso na ba énergie nyonso to wana ye awe ba ndenge ni na osalela mabe même na malamu est-ce que pona ye a sala malamu epa ya mutu moko pona aider mutu pona ke mutu a sala a kukisa ba besoin na ba objectif na ye elingela kisate kaka il faut aboma mutu. Omona eza d'abord négatif mais zali na ba oyo balingi ndenge wana koboma batu ba maître spirituel mususu ezali ye tango ye pa na ye autant en contact na ba démon wana ezali choix na ye. Voilà. Mais ngai pa na ngai soki ngai peut-être ngana ko aider mutu na connaissance o ngana zali na yango. Voilà. Na connaissance ngana za nango soki na bina senga aide pa ya ba esprit na ko senga pe aide pa ba esprit na ba esprit bazali positive ke mutu oyo azali na difficulté ya likambu songolo kambutel asengi po aider alors
Esprit wana lokola esprit bango bazali bazali izana loi moko bo biso ba ime biso to respectaka et puis pas na bango ba respectera loi na te izali loi ya temps na espace esprit esprit oui donc esprit akoko koma même ata na futur. OK. Akokoma même ata na futur marambo ya lobi akopa o révéler yo comme pe akokeni même ata na futur na yo arranger lo makamoko boy o courant aux la négatif mais sali nini abongisi yango selon ndenge yo lingi. OK. O mona wana nde na ko senga aide na connaissance nga naza na ko senga aide pa ya ba esprit. Voilà, merci beaucoup en tout cas Mwalim na ndenge fongoli batu balandi yo parce que bungati parce que enseignement na o batu be balanda yango. Parce que vraiment temps kolanda mais na ebité tozo kende déjà na vacances bandeko babaki ba débat contradictoire ba ko ya na Kinshasa so ba yeto ba benyi tozuyo to chebango bo beta masolo o enseignement o pour efongola mo batu na bandeko o balandi na ebité ba tu ko retenir nini na passage non na mokolo par rapport ya ki coach mental nengo sela makamno na ba détail non so tu ko pesa ba tu ko retenir nini. Bon par rapport à CG mission, il y a la différence entre maître spirituel et puis na passer différence c'est pour ça qu'on appelle ça différence. Il faut de konabiso yeba et beli bazara na kati ya ignorance. D'abord ils allaient faute na bangote, ils allaient éducation cartésien, monique courant ou la spiritualité mususu il y a ba religion mingi ezaki ponako ezaki politisé ponako sala kete ba tia ba être humain bazala nanani na bazala na kati ya ba ignorance bazala faible zomona alors biso ba maître spirituel ou mingi tozozala ba solitaire tozozala mingi tozo travailler biso mutaluki biso na aider na kati ya likamu mingi tozozala diaboliser mais c'est Mwalim na kati vraiment te poto comme na biso vraiment na suka via batu ba kolanda biso en tout cas to reçoit vraiment temps parce que le temps TV za la mambata na neka olobi wana ba mettre solitaire mais pourquoi pe bino bosangana kate kasi ke bosangana ndenge za la ratino ne baninga basangana bino bosangana te pour parce que spiritualité zali be fort personnel. Les albes fort personnel tous un problème te ce qui to sangana mingi te mingi au mona kete mutu na mutu azali be fort nazo sala ezape na ba dimension oyo yazali moni éveil ezali na ba dimension alors tant mususu ya éveillé azu ba contact na e mususu mona pe azu contact na ba esprit démoniaque mususu mona kete tambo zala na e énergie za na ngone énergie za na ngo ezo simbate et ezala malamu te c'est pour cela no moni ezala nenga na même mingi to zara na biso na ba problème te na ba bon maître na ba vrai maître tous rapena nanani na problème te musala na biso ezalika pona ko aider batu na ba capacité na biso na ba énergie na biso na ba éveil o biso tozana yango tant mutazana difficulté biso to gola c'est maramnya so ezala raté car il faut nzambe nde asala nini a salelot nzambe azana marambe belé na ba occupation et belé alors ezana maramsu ezana yo ko sambela nzambe te mai ezana ndako na yo na kopo yo bando sambela nzambe pono mela mai na munoko non momona alors yonde ozoyeba te ke mai zawana uzoti simba na liboko sa nini mela na kopo momona mais muto ayeba osani no kozwa karabo soko yebite ezana bato ba yebi bakola kisa parce que ezama mbebelo biso to lukaka ezali te ke fo yo senga kaka nzambe nani bono non yo ngo même na kati ya ba religion wana ezali attendez bato kenda kuna ezali mais tige soit mystique ezali partout voilà et puis bakoda yango bakoda pour nous révéler des bateaux. Voilà, merci beaucoup en tout cas Mwalim na ndongo fongola batu ba kolanda yo numéro ya contact na batu nyoso balandi parce que to komi vraiment na suka émission na biso. Numéro na ngai ezali plus 243 89 920 3700. Plus 243 89 920 3700. Donc mon contacter Nazali disponible même sur WhatsApp donc
Facebook Mwalim Gege Motepela et puis Yancine Gelor. Voilà. Contacté naza dispo pour nous soutenir Motonio Soto. Voilà, merci beaucoup. N'avez moi 2 ou 3 personnes sur Bazali, moi dédicace. Ah, t'as pas si Batunio sur Tumboto, Balandinga, na moment Bazalaka toujours dans l'harmonie. Voilà, merci beaucoup. C'était la Mwalim Gege Motepela ou Aouti Kopelisa Moto dans l'enseignement na Mokola. Le netinga na lobarake droit de réponse ezalaka. Pasteur Oalandi Oazana posa kosala droit de réponse. Benga héritier Ibula Muyaka solo solo. Arozala wana tokocha micro so esengi oteti so esengi tozope Mwalim Gege Motepela bo pelisa na ba moto wana ngana ozalaka na mili ngana obunda bitumba po mona koma koba voilà, merci na bande rono so bazoti ta kolanda biso ba obana posa ko contacter Mwalim Gege numéro za wana so po zu numéro te contacter héritier Ibula na repesa numéro ya Mwalim Gege pour bosololi sans problème na ba occupation nyo surtout na ba problème nyo so oyo ozana ndenge to lobaka souvent to monani soki nzambe azongi na note play.